awa sikoyo Roger Lumbala kangami liste ezali mulai Kabila kokangama Thomas Luwaka azali cité na kati Vital Kamerhe batangi na kati Kamitatu batangi na kati Amisi Tango Fort ba généraux ebele nyonso oyo bazalaki na complicité ya kosala ba massacre ya koboma bandeko na biso ba congolais à bientôt là ba kozala devant justice. Alors tata mon consentant qui stratège akamata ki kaka adion numbi azongisi wana po ayeba vérité ayeba mozindo ya makambo nini ebandaki kolekana na CC. L'air a étudié, aïe à comprendre que non, nakati ya armée na biso, ba infiltré, bazali ebele, bazali vraiment ebele, ba mata, ba kita, opération umukamate, opération umufunge, opération umupike fimbu. Bande kona biso nyonso ya Vision Plus Télévision ba nyonso bazuli bako ya kolanda biso bonjour bonsoir ezali ko dépendre na ngonga oyo bazuli bako ya kolanda biso ba meilleur fait ba bonne année na bino esali vraiment mikolo ebele mwanzo tetungisa maki alors lelo tozuli susu libako ya koya devant bino pona kopesa bino actualité politique en temps réel lelo torobetara ka deux sujets torobeta sujet ya liboso ya nomination ya général John Chibangu na niveau il y a DEMIAP na service de renseignement militaire na biso ya République démocratique du Congo na deuxième point torobeta masolo ya arrestation ya Roger Lumbala rapport ya mamping banani bazali cité na kati et puis eloko ya kokamwa na ministre ancien premier ministre belge azaki na kati ya likopa wana vraiment ezali pasi mingi. Alors bandeko balandi ya Vision Plus Télévision to bandi na point na biso ya liboso bandeko nanga boyebi bien que non depuis un certain temps mboka na biso ezalaki na maboko ya ba Rwandais oyo bakomaki ko se permettre ko sala di n'importe quoi bako kende libanda ya mboka bakei kuna na place bazwa ba carte na bango bako kamata bazu ba carte na biso ya ba congolais na ba ambassadeur rebelle. Mais sikoyo tozui grâce wana ya kozala na président oyo azali 100% congolais, notre sang, notre frère, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezana ba officier congolais oyo babandaki koteka ba teni bali kotekela banguna teni mais teni na biso ya mboka lero kotekela ngo mpaya okotekela ngo mpaya pona nini ozo kotekela ngo mpaya poete ayeba plan na biso donc munguna zoya déjà alati teni na biso moko ya FARDC. Alors ba militaire na biso moyen ba de vie ezalité parce que ba yebi ke no wana bandeko na biso. Alors que koto yo ba officier infiltré na kati ya armée congolaise oyo bazali ba Rwandais ba yeba mi komisi ba congolais okomona baninga bakeboye babomi bango basasi bango nyoso wana parce que service ya renseignement na biso ezalaki na maboko ya bato oyo bazali ba traître. Mais na kati ya mboka nini oyo komona deux états-major état-major ya biso ya mboka na état-major oyo ezali ko travailler na parallèle na état-major ya Rwanda yalaki déplorable mingi bandeko balandi yango bobandaki komona ke non l'air Delphin Kaimbi oyo azalaki général chargé ya renseignement militaire oyo abandaki ko travailler na vision na intérêt ya ndeko na ye Hippolyte Kanambe Kazembeli yango bomoni ke non
L'air ye koinda pression eleki na ndenge ya libanda bakanga ye ameki a voyager boye bapekisi ye. L'air ye kondima collaborer na justice place nini Hippolyte ayaki kobanga kotinda batu ba éliminer parce que ayebaki ba secret belé oyo azalaki prêt ya kobimisa ba secret wana pona kobanda ko collaborer na mokonzi ya mboka. Mais l'air bamoni ke no ba secret oyo ezalaki ba secret moko sensible oyo kobebisa ba shida na biso parce que eza na ba généraux mususu o mona généraux na ba bijoux okomona général na ba bijoux okomona ba généraux na ba mituka na ba flat général yoka libum. Mais yo ozali général osaleli formation militaire wapi. Et en dessous ya cap oya comprendre que non batu wana eza batu oyo basala ba formation na niveau ya ba Rwanda kuna ba ye ko pratiquer la ngonde na kati ya République démocratique du Congo. Alors tata mon conscient en tant que stratège akamata ki kaka adion numbi azongisi wana po ayeba vérité ayeba mozindo ya makambu nini ebandaki kolekana na CC. L'air a étudié aya comprendre que non na kati ya armée na biso ba infiltré bazali ebele po mukolo ya lobby rapport ya ONU ezalaki clair ya kopesa ba kombo ya ba officier congolais ba lobby biso to sawana. Bien sûr que parmi biso ba agent ya ONU mais ezana batu oyo baye la calère moko kop na bango ya bayi ba minéré bateka minéré basomba bakende koteka. Mais biso ba mususu tozalaka toujours wana parce que grand kabiliste général ya ONU azalaka liboso balongola ye o bazongisi quand même azamwa bongo. Mais lobi baye komona ke non ezali na ba munitions na biso bandaki kolongwa RDC et que Rwanda bateni na biso elongo RDC et que Rwanda nyonso wana en échange na mbongo. Mais yo ozali congolais wali koteka ndeko na yo wali koteka mboka na yo wali ko permettre banguna baya baboma bandeko na yo mais ozana bilakeli mabe ozali plus que Caïn. Dieu merci bakombo na bakamati yango bapesi yango epatata mokonzi. Il y a plusieurs généraux rwandais au bazala qui infiltré na kati armée na biso. Même si balongola mususu ba mususu babuka bango ba fonction comme kayeka che présence wo bao batonga ki bandaku na kati ya kankokolo ebele bakomi koteka ba mapangwana. Alors imaginez-vous na kati ya kan il y a bato bazo tonga bandaku parce que azali général, parce que azali colonel, parce que azali major. Muto kolobela ye eloko azali te. Alors que babengi yango bien cas militaire. Oyo civil ali na droit ya kofanda kuna te. Mais il y a des civils oyo bazali wana. Il y a ba officiers oyo bateka ka ba mapango na kati ya bakan. Nous sommes au courant. Si ko yo moto zala ki wana 18 ans au pouvoir. Kanini ata ya manzanza yo tonga na Congo ezalité. Eza pona koyebisa bino ke non. Voilà pourquoi tata mokonzi azwaki tana ye ya kotanga mutu moko na moko. Ya koyeba comment tout ce que réseau ya ba mafia bandaki ko fonctionner. Réseau ya ba sanguineur, réseau ya ba criminel. Oyo babandaki ko boma bandeko na biso bandaki ko fonctionner. L'air tata mokonzi ayebi yango parce que mutu oyo bache wana azali n'importe qui te. Général John Chibangu azali parmi ba vrai patriote
oya renira ki courage ya koyebisa Kabila en face que no yo bomi congolais mingi onyokoli peuple congolais mingi opie ba minere na biso obomi ba entreprise na biso nyonso na Congo ozali lisusu na droit ya postuler te ou soit ça passe ou soit ça casse. Alors que tozalaki na régime moko ya dictature pona koloba bongo fozala vina ye koma ki en danger vina ye koma ki menacé ayaki ko kende exil basali par tous les moyens ya ko négocier na mboka oyo azaki na exil bazongisi yawa na kati ya boloko. Alors que au courant ya campagne ya Tata Mokonzi alobaki na époque nanga na tanangai en tant que démocrate en tant que président de la République nga makambu ya ba prisonnier politique na kolinga yango ata mokolo moko te nde place oyo général John Chibangu ayaki kozwa grâce présidentielle. Les razui grâce présidentielle alaki nanu na liberté provisoire. Yango bomona ki kenon na remaniement oyo basalaki nanu ya liboso azalaki na katite parce que alaki nanu na liberté provisoire. L'air baye ko blanchir ye complètement. Nde aye kozwa liberté définitive. Mais lelo l'air Tata Mokonzi atali alobite mutu oyo a correndre nation service yeyo akamati ye atie na poste ya général chargé ya renseignement place Delphin Kahimbi abandaki kozala. Et ça pona koyebisa bino ke banguna oyo babandaki kosala ba bêtise parce que nomination na ye ba partenaire na biso privilégié oyo ezali États-Unis d'Amérique ba sepelaki nango makasi balobi bango bazali wana pona ko appuyer ye na ba matos ya makasi ya renseignement pour être bayeba pla ya munguna ezali ndenge nini pla ya munguna ezali ko évoluer ndenge nini réseau ya ba criminel ya ba rwandais o batiki mboka na bango ba monisco mboka na biso paradis boko fanda nyate bo banda konyokola bakolo mabele mais lelo tous les batou o babandaki ko sala ba mubulu tous les batou o babandaki ko teka plan de guerre na biso en avance et pas ya Rwanda et pas ya Uganda et pas ya Burundi batou nyonso wana bako kangama et puis baye bakeno bazui déjà maman na morceau dire parce que na discours ya Tata Mokonzi alobaki déjà kisalume banda alobaki déjà kazi inaanza alobaki déjà musala ebandi mujimu wabangi. Voilà sikoyo bandeko na ngai oyo boko retenir na point na ngai ya liboso ezali ete général John Chibangu yende désormais a commis général chargé ya renseignement militaire ya République démocratique du Congo place nini bakosala autopsie ya ba généraux nyonso ya ba infiltré baye bayo ozali général otangela wapi osala formation militaire wapi alors que batona bayaki na idéologie babomi e faux et pas ya Hippolyte Kanambe babomi Kibomango babomi Baskamina babomi centre ya formation ya ba paracommando congolais. Mais après, ako préféré kende kozwa bandeko na ye na Rwanda o basali formation militaire na Rwanda pona koya kosala pratique na bango na RDC. Pona ba banda ko continuer
comment est-ce que bako battre la raison na bango pona babanda koyiba babanda koboma. Mais Fatia la kisi bango ke non azali mwana ya docteur en droit, docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, azali mwana ya grand politicien. Parce que lelo union sacrée tozali déjà na bureau d'âge ndenge zali wana ilunga ilunkamba kala mingi te libanda place nini tokosala ba élection ya bureau définitif après Moussala oyo informateur à Roussala. Parce que informateur n'a place à identifier nouvelle majorité parlementaire, mais nouvelle majorité est qu'on identifier informateur. Et ça pour nous sabino que non. Ebele oyo babanda ki ko chamunoko, mais conscience ezongeli bango. Ebele oyo babanda ki ko iba, conscience ezongeli bango. Ya ko servir peuple congolais. Alors, ma deuxième point pour la cochité. Roger Lumbala Ozare. Rapport ya Mamping. Muto kozala na posa nango akokomelanga en privé na routine de la yango. Batu o basali ba massacre bakundi batu na bomoi. Babomi batu. Alors bango babanda yo kanisa kiano makambo na ekoleka kaka boye inaperçu. Alors que toza ba mama na ba enquête directrice ya droit de l'homme Madame Brachelay Ayawa Kenda Est. Antonio Guterres Ayawa à Kenda Est. Pour confirmer ne fût-ce que les Kanaki royalement n'a pas crime, n'a pas génocide nyoso les Kanaki. Alors dans tout ça, yango bayaki ko bimisa otobengi rapport ya Mamping. Oyo mokozi a présenté ki yango a exposé ki yango na niveau ya Union européenne na niveau ya Nations Unies. Pona kolakisa na mokili mobimba comment est-ce que Kabila aboma mboka oyo, Kabila aboma peuple congolais. Alors hier en tant que lieutenant na bango, alors liste ezali moulayi. Awa bakangi Roger Lumbala. Justice internationale ezali de terminer. Yako kanga tous les 400 noms cités na kati ya rapport ya Mamping. Lelo ndenge to ali koloba na bino awa. Représentant ya Nations Unies na niveau ya Afrique ya Grand Lac Wangxia akiti lelo na séjour ya 3 à 2 jours, ya 2 à 3 jours. Place nini bakoya kosala ba étude na bureau oyo bako installer na tribunal oyo bako installer awa tribunal pénal international ya justice. Donc okende libanda osala na Congo umukamate. Parce que to ebisaki binoto. Yo bino bo comprendre ba signe du temps te ata soki bo ba mususu bazo ko clairement ko sala analyste mais bon comprendre ata ba signe du temps 2021 au Monica Fachi Boeba asombi pena mutuka ya prison et ça déjà message fort parce que l'air toponaye abima président na place atongana no banzela alobaki na no babongisela ina no prison wana ezalaki déjà pona kolakisa keno batu babongama bayeba keno état de droit ezali koya. Awa sikoyo Roger Lumbala kangami liste ezali moulayi Kabila ko kangama Thomas Luwaka azali cité na kati Vital Kamerhe batangi na kati Kamitatu batangi na kati Ami Sitango fort ba généraux ebele nyonso oyo bazalaki na complicité ya kosala ba massacre ya koboma bandeko na biso ba congolais a bientôt là ba kozala devant justice Bazarias Roberwa ba Alexis Tambo Mwamba bazali vraiment ebele ba mata ba kita opération umukamate opération umufunge opération umupike fimbu opération fandisa yewana opération mata avion ofele inde tina Guantanamo parce que bango kutu bazali comérité même pendaison parce que bazali ba traître bazali ba criminel bazali ba sanguineur alors bande ko na biso nyoso ya Vision Plus télévision ezalaki esengo mingi ya kokutana na bino lisusu mukolo ya lelo numéro nanga mwana kole ezali toujours les mêmes plus 243 89 784 33 42 plus 243 89 784 33 42. Mes salutations à Ya Anne-Marie Nzouzi Mutema ya Monvier Issa Mukoko na kati ya Paris. Mes salutations
na Yaya Sandra Zoka, Mutema ya mon vieux Ale Bumba, mes salutations à mon vieux Roger les combattants, mes salutations à mon vieux Chikito Mouchachino, tous les Congolais, Baz Machipisha, Baz Kamina, Baz Kolwezi, Baz Bandundu, Baz Matadi. Donc vous êtes tellement nombreux.